Mais comme ça, dans les balles, côté on a fait une belle nouvelle. Vous êtes dans la moitié, mais de nouvelles. Vous dites qu'il y a un moyen. Vous avez pour les gens. Souvent, on va dire qu'il y a un feeling dans la côte. Au feeling, on va dire qu'il y a un feeling. Et ça va nous trouver, on a pas ça feeling. Dans le feeling. Mais quand on comprend, on a un feeling. Nous pas les gens ça les. Non, moi si moi tout moi c'est avant. On a cassé du dire voilà que on a la quoi. On va voir les gars. Non, parce que libanda eza kati te po lelo mams bayamba ye libanda donc veut dire kati asalonaki aloni sikoyo akomi kobuka lokola biloko alonaki eboti ti libanda nde omoni lelo to wana desal wana abuka ti bango bazofinga ye batieli ye bato bazofuta bato bazolonga baperiki na motu baokabela bato ye osanini aolona rien ne change parce que nazaka adversaire ya motu te nga ndi na vandia o ngai ye na ye bo balosa ba guerre bit nga motu te tianga adversaire na ye. Moi je suis sur péchanga, je resterai sur péchanga sans adversaire. Pour adversaire nga na bote mitem songa mo na bote moi na ngande aux adversaire nga msala ta famille libota bazolela na privé au lieu que baya ko manifestango po bozo ba benga pesanga hypocrite mais na privé ba te basali pe analyste nde to sali ba komi o te mais oza pressé fallait botika to tika ndeni tout geste et mérite réaction donc bango nde bazana ba mona te bazo benga pesanga ndoki na privé mais boye ba ko koya ko lobati bozwa courage wana boya boloba nga na témoin ba famille libota ba ye bazo loba ba olela moi tout ça déjà parce que a choqué belle vue mais ya boye to ça ba collègue et puis na loba ngo biso to sangani to ke bunisa libanda muto abanda mafinga apesa ba chroniqueur en pleurs wana gu yo finga zana c'est Ursule azaki na équipe de base na ye o bande ko finga mams bazo moyena bango ba vandaka bazo boaka ba jeton Ursule a commandé na Facebook na ye aza makasi ya kobwaka jeton non ba ici aza mwasi ebe oswana bambanda akokena asaute 4 avenue ki aswanya bundi azwa pena oui tala yebi osandi mwake oyo aza moto aboye ezali yo tia kate aza kimete to te kaza agité akwa mamuda samo vu aza kimete aza pena kimete qui avant de pas poser les membres avant de pas poser l'émission pour tourner question pour Vincent à répondre un peu bah on ne va finir rabiso shalom anatanate ce qu'on y est sur va tourner question bongo pour calculer ngate ngabu calculer ngate nga na maso nga na ngamu ni mélange ngate moto moko ta mécanique nga na concurrent nga na poumon bénédiction na mutu nyonso osepela nango te na yele na oui okangi ya ifonga makambo oyo ebima po yeba kosali succès po yeba kotravailler dur soki bazwi bamatisi yo na miniature te yo olese olia ndeni ifo za matisa yo mpona akotisa bavue bapartage azwa balesa banani youtube efuta ye mpona futa ndako ata bafingi yo ata batielo banzube na nzela opersévérer yo amoni misho ndimi ke na mami wata c'est ça c'est même ça me baba na nganga to ndimi en tout cas moto to samba rapeka lisute to ndimi akena bona nganga oui amesa ba masuba parce que on n'avait pas dit là ba ko ba moti nganga te pourquoi na ina succès te donc na ila zaka makasi ndenge na omi loko aza makasi wana voilà. Coucou les abakou, coucou tout le monde, abonné à SB, à partout. Les lobana nanga, babakou qui a ba cœur, ba ange. On a linga bino mingi, bino bozaka koto na motema ya mams. Cœur ça na gauche puis na droite. Na gauche. Na habité ça na gauche, mais ngana tia bino na gauche na droite partout kanga bo cercle.
po ezaka bino bipopole mino yango wana. En tout cas la sengi na bino bo s'abonner massivement. Merci les sous-soutenir nous attend et Rolanda Bisso na Clé Média Télévision analyse sur autres avarane niveau na maman Sandrine et là les sous-soutenir tozana ye tolobi pourquoi pas to c'est Sabino pour bolinga analyse na Bisso merci pour la commentaire au PC qui Bisso l'émission d'équipe yango tolobi merci na maman Elimbizi nationale na ndaki yo ngo benga kipe au lobaki mo mingi PC pe ba conseil surtout mambo etali ba communicateur au lobby boza na bino kimia mutura mutara ngongana ye merci na bino ici que maman zozina end lelo toza lisusu na ye ndeka tolobaki maman Sandrine Chitenge bonjour bonjour tonton Rano bonjour balandi pour moi ba design ka bino ke na ngolo nzambe kaka yo beta pena so mutazara na kini te azara libanda salaka effort muna maman Sandrine na live muna oui. Bonne nouvelle. Ah, bonne nouvelle, les a bien. Macam tout bien. Santé dans moi ça bonne nouvelle. J'arrive peu bien. Bonne nouvelle est aussi de roba na moni. Elle est qui na mo déjà mais ba classe ni na ngoto meka ko analyser la façon dont biso ne to réfléchir ça ka. Biso là les kaya. Je crois en 2024 on dirait tout ça l'analyse mo biso ni balé to ba mo eza ba 16 pour analyser YouTube eza berre les kaya ni ngazolo ba boye coûter cher to ba on 2024 na bande ko bolanda ba émission na biso kota na Clé Média Télévision kota na Sandrine TV Télévision au monde ba analyse tout ça na mo Sandrine to ba ngo les kaya ani bazoya na belobeli ya boye écouter cher plus tard les autres ko mona ke asera de compte qui a nul azo comme inaperçu bazo yeba soute so ba existaka enfin ayo ko accepter besoin de YouTube la vie na et nous nous roloba na batu o lelo bazo la biso par rapport d'abord ya au la plateforme ya YouTube ko ya mona kiango eza na mobilo mo ya pamba eza biwa bike pona ye na éviter so azo rêver nini na vie na monde ya art mansandi no koloba nini na bato bala biso Eza convoitise to benga kolula nde memi bon parce que eloko oyo o minimizaki moi excusenga eza pe kana sibiso basi tozala kati o minimiser mobile mambo mobile pas sous-estimer moi si mambo après tant mobona a manifester désir ya luka lisusu moi c'est pas a manifester désir ya luka su mobile wana donc monde bloc ngo salamaka samaka bongo mais yesi konga na oyeba te ba pousser ye po ba moni ampleur nango bato batieli mayele batie motema na ye ke na kati na ye akobimisa eloko moko boye nde baninga to ye moko amoni te eloko yango epesi na okoya je ne sais pas po ata bakofi olomi de lelo ampleur oyo bazalaka nango abenga régisseur d'antenne zwa diske nanga betango autant de nini oyo mbongo nango yango oyo lelo kofi aoteka pe na ba plateforme na ye ya nini so as de on ezali ali pour que télécharger na combo boy TikTok no YouTube Facebook acha biloko na ye azana équipe na ye bien ba en tout cas baza penza non bien organisé ba osala musala moni donc lelo yango moni lelo bato babengi oye retard le chèque mais oye wenza pourquoi wenze ya bitula na ya ba pauvre ebinje monati ya Seleona nani na faire bola wenza bitula penza parce que surtout le bitula le plateforme to zaka na YouTube te Netflix ezali Instagram ezali nous on a plus film voleka voleka omoninga lobaka libande za katite libande za katite pour lelo mamse ba yamba ye libanda donc veut dire Katia salonaki aloni siko komi ko buka loko biloko alonaki eboti ti libanda nde omondo lelo to na de salwana abuka ti bango bazo finga ye batieli ye bato bazo futa bato bazo longa ba periki na mutu ba kabela bato ye osanini alona silence kaka azolona maloba ezaka na pouvoir
Poni balobaka la vie et la mort, ils ont un pouvoir, il y a langue na biso. Et nga pa na vie na ngolo ko na bongate. Là et outil pouvoir wana. Le pouvoir de la parole. Et outil na kati na yo obimisi. Eh nga pa na ngolo ko na non si sa terre. Pouvoir wana. Donc si la zaki déterminé. Il y a un monde na ebisa quand et là parmi ba plan pour bino boyebisi muninga. Fongo la chaîne. A fongoli. Et me manga. Ba satana na moté. Et ça pouvoir ya maloba. Oui. Et ça pouvoir maloba. Pourtant même si dans une chaîne abandi. Le faible commencement. Abandé na batu. Babandi na bango. Bati banda kuneti ndako toza aba bati repanger. C'est beau travail. Ça c'est ma maison. On peut aussi tourner ici. Tourner. Ça, c'est ma ligne, ma voiture à Tchangwangé. Faible commencement en moi. Tant que je vais monique, je vais dire que ça moi en pleurs mon. Je vais dire que kende to ka kutu vo sa dinana. Et bimaka azotonga. Nyonso wana ezaki parmi ba faible commencement. Et pendant tout ce temps-là, moi m'samba lobate, nga kuna za surprise à quoi apprendre. Lobby, ezaki nanyango. Chroniqueuse na biso. Non, fanatique abonné na biso moko. Depuis Europe na jebisanga. Comment ça? Muto banda mafinga. Après ça, ba chroniqueur en pleurs wana gu yo finga. C'est Ursule. Azaki na équipe de base nae o bande ko finga mams. Bazo moyena bango ba vandaka. Bazo boa ka ba jeton. Ursule a commandé na Facebook nae. Azama kasi ya ko boa ka jeton. Non ba ici la zamu so ebe so na bambanda. Ako ki a sauté 4 avenue qui a soigné bundi. Azo apena oui. Tala ebi on senti moi que oyaza mutaboye. Mais parents sinaeza bonté. Ezali yo cha kate. Azaki meto te kaza agité. Akwa mamuda sabo voilà kaketi. Azaka pena kimete. Qui avant de pas poser les mams avant de pas poser l'émission pour tourner question pas Vincent à répondre un peu. Ba o nyonso ba finga rabiso shalom anatanate. Siko yeso ba tourner question bongo. Ko kaklinga te. Ngako ko kaklinga te. Nga na masamsi. Mana yanga mu. Il mélange raté. Moto moko ta mécanique. Voilà concurrent. Ngana poumon. Mais les camarades travaillent l'équipe technique wana. Comme les gosses là on ba Sandrine. Quand on initier le tournage, bazo pour faire tableau A. So bandi Delphi tant bazo pesa mon pona qui dit ba yazo sobara na équipe technique. Mais boza awa boya de bo travail pas. Bato baza mayele. Oh yo to besoin net nini. Bato baza mayele, il faut ba comprendre. OK. Pesanga ba coacher. Balobi ne yo kotika tempe boité. Tala mona mai na yo yewana. Uninga no bolia, botambola, boleka leka ba parcours. Tala niveau, tala échelon. Nde mobe kofi ba yemba. Échelon nganaza ata un jour kokomate. Bomo ya bibende makele belé valeur mukende ba pesanga wana. Mbonga mabende. Omona ngo tala belé mais valeur mukele. De bangwana ba coacher ba bisi abi yo kotika ya beauté est-ce que yo acha libaya yo remarque tanto irano so bébé les trucs il c'est les films émission na suka lubani la patrona na pesi ba ko bisou na moi bazoka na mo mais le changer comme tout yo apesa apied alors va comparer aïe abi ke moi ba fan na so azana moi 10 fans azana moi 15 fans na abi ke baza wapi pas baninga na en commun baza pas baninga na en commun okaki makanga loba kiti bona koza ki c'est na nombre babone na ye obina valeur na pesa ga yonzo nous allons ka babone o bona kosa ki na kosa ki makanga kasi yebisa kanga so na kosa na kila ke kolonga na vidéo yango ba complexe musupe so tsaba ba victime non raisonner ba aza préparé la fille de son père wana na banani au contre son nanyo wana no mom ça sali no YouTube té silence penza avant dinae les banques na sali titi a ko batama avant dinae pepe ko dango a déranger été bino bo saba contre nanyo avant dinae azana ka kuna pa elombe akendaka kaka azongaka asangani elomba so bato sika yazo ya mabango kaka azaki na état d'esprit moi azaki nango ya ko rabaisser baninga te mais ya ko soutenir ne baza wana na groupe sima mobimba
donc bazana ba souvenir na ye même Herman Kasogoso tunie comment koya bana suka bazana ba souvenir Roger wana bima her moko pona nga loba nese nga wa nese nga lelo ki na mawa omona ngo maison production wana etali gauche etali droite obite to bundasko bitumba mais Belleville des fois ça l'a éveillé ba solo li na plein tournage na ye à comprendre yango moninga na lobi na bango biso to ko attaquer bino kaka omoni ke terrain ça mine eza vide ta famille libota bazolela na privé au lieu que baya ko manifester ngo bozo ba benga pesanga hypocrite mais na privé ba lo bate basali pe analyse tende pour sali ba communauté bi vous apprécier fallait botika tout tika ndeni tout geste et mérite réaction donc bango de bazana ba mona te bazo benga pesanga ndoki na privé mais boyi ba ko koya ko lobati bozwa courage wana boya bo lobanga na témoin ba famille libota ba ye bazo loba ba olela moi tout ça déjà parce que a choqué Bellevue ayoki si Bellevue soni après ko loba biloko te chez les appromtés après ko loba biloko alobi wana te donc personne n'a pas à préparer atali gauche atali droite abi ngana camarade à mon touté la guerre est commencée ay guerre ay bitumba comme on bitumba ça sou la patrona te bokabola ba fan. Moi, ça dit une question, là, qui m'a venu depuis le palais, la malédiction, la putain, à un moment, ça dit, la fascination, c'est une question, on a une question. Soit c'est lié, technicien, oh, mon coana, bah, on va jouer la gagne, on a gardé extra. Programme du tournage, il y a ça qui va venir sur les balais, bah, il y a le même jour, on a un tournage. Au moment que vous avez ligne de conduite, et qu'on appelle ligne de conflit, qu'on appelle à partir du jour. Mais déjà, conflit, les élites. Si sorti médiatique, mais là, il y a conflit. Il y a des lions. Mutembe nganga na za lion na Facebook na zi ache lion donc ay mela nzambe tout le monde ko sandeni abandi babenge étoile yakawa milo zalawa top zalawa otina na tournage ya nani yoko mona makambo ko sama place na affrontement mo ko sama na osakanote soki maison production na baza professionnel baoye bandeni ya ko gérer bango mais so ba professionnel te na motema ya Lyon moto makambo ebota pero no bataka to zuma ngala za ataka communiqué officiel bocha ngala ba guerre ba sina ba nani ba vite na lo ba za professionnel bango kaka bande kwana ba technicien wana ba comment na page na bango mo parce que toto zuma taka bango ba yebino boza professionnel te tant que bosa musala koto bo négliger bona boabi bocha ngala okate ba guerre bande ko ba cité le loyo mobali wana oui je suis sous la 2025 na ba début boy atchaka na page na bocha na ba conflit wana te et puis ba film nyonso bo bengi sanga so bo moni zuma na retourner te ndeko moyi wana makambo ebani awa boy et on comme que otinelinga mwana na yo pona nini falo yo moko za otena na ina tournage Bellevue ngande muto négliger kuna ne muto pesa pour mais ils appellent vice versa hein netiye akoko banda bengi uninga muso alobane bananga na banda YouTube nano intervenir par ngati voilà wana droit na pété OK o intervenir te yo mo yibuta lobaki zala kokita zala humble solo la bien po batu ba tchao poa c'est ça so yé na lolenge oyeli wana osamo parce que akuta na makambo eza bengi ko mutu mususu a bloquer pe ya kale aboyi pe ya mona makambo mamsa mona yako mona yesu fa tout na mam sisilo sala ndini poza place ozana loko aya yebi yango te aye na mapeka eza loko ministre tibacho ministre wani neti buma na baki ça tezo bonga te e bonga mais tozo zinda se ko zinda moindre mbula to zindi e bonga total ne pas ye aye pe na ba défi moko donc aye na ba nina singa mawalobi na ko sala ti loko ba mbasa ya chaque jour c'est ba moyens na mute te faut ezalati pourtant oye c'est que oye mobimba ti mobimba oye pa mobimba sala. Merci beaucoup Massa, on la vérité parce que au talaka, aux une expérience
lelo bato nde bakutani na biso na YouTube bakosana teke bamama sandrino babandaka YouTube te na babandaka télévision ndenge tonoloba en clair ndenge tonobenga okala analogique bazalaka wana na bato ya théâtre pembeni bayamba bandeko wana bakestionna bango bayebi histoire ya théâtre ndenge ezala ndenge ezokende lelo moto akoya koimpressionne bato lisusu te ngai na ye mpo osala okosala eloko nini koleka oyo ezosalama parce que si naza na akomi daya na suka kanali pisa azokota deja streamex ateki youtube kutu koloba te sokoyoosala biso nini oyo jaki chan azosala te to komando azosala les akuts de SB kutu ezwi na trophée 100K donc yaka na ndenge ya kimia sala mosala na yo oza patriote ya mboka ozomona mboka koluka te tolongola drapeau to lumumba telema boye te na stade likolo na yo match ya léopard ezobeta na lumumba aza te parce que etikali identité mboka na biso yo koluka te babenga omona mboka me lumumba aza te na terrain obaki po eza kongo te kongo toyebaka sikoke moko atiaka boye nde kongo oyo yo oye sans lumumba sikoyo okobeta na équipe mingi toyebi te en tout cas merci beaucoup tozokela biso na kochite lisolo na ye na eleki mwa mingi mais kochite toto yango azalaki te ngai alobaka na mama sandrine soki okopesa conseil na nael parce que d'après tout oyo bango vérité baza na bavie privé na bango andeo peut-être ya vie professionnelle conseil nini okopesa masolo mingi ezongaka na bango kaka toyebi ke bazoluka badestabilize bango mais conseil nini atake ser na bango kokopesa bata na bango ka makasi so ba makasi te toperdre bango ka boneti je bazala bango makasi motu mo intimide bango te kotisa bango na conférence olisaka bango salela bango audio oyebisa bango kitisa bango te parce que eza na bana mosusu bana na ndako baza plus ke banayele na mosusu nayele kuta asali elo te mais bao bana na ndako moyo kuta ogere bango eza te donc bana na moto akotisa bango conférence azalaka te alors banayele baza victime ka mpo baa pembeni ya mams mpasi baomona nyonso wana ka yango wana donc foka basupporte motu nyonso na tiktok wana akotya video ederange nene ya te so ekomi ka tour na bango ngambo yamoni misho andimi ke na mami wata so mamisa mema bango na nganga tondimi en tout cas moto tosambaka mpe ka lisu te tondimi akena bango na nganga oui amelisa bango masuba donc nayeli azalaka makasi ndenge naomi loko aza makasi wana po okokobungisa operdre moral esalaka na estomac estomac tension okoma oyoka ndenge moko boye fo ozalaka olenda makasi omona mpe eleki mpe esali mpe bien à l'aise mpe y a rien de spécial y a rien de nouveau ngai na obeta masolo na bango ya mosala monde micho atourné na poto wana eza plaisir yami pour la première fois asali nini a tourné El Paris kitoko boye micho alakisa yeso eloni etalinga te ke esukaka kuna na tete c'est bien déjà kenda na mbongo na ete déjà kenda na mbongo na ye voilà déjà kenda na mbongo na ye bango mpe batikali awa oyo mpe aza na mbongo na amoni kenda okepe tournage akei so bana osala mixage poto kinshasa basali donc biso c'est les produits finis one tozela tozela bacomparaison wana te tozela biloko wana te merci beaucoup tosisi na biso mpo mokwa lelo et merci na bino nyonso les auditeurs olinga biso na pe media télévision toujours kolaki kopartage koaime ndenge bosalaka yango bien ebosala biso bien mama sandi tosisi nayebi te soki eloko moko ya motu etikalaki tolobi te oyo tokolobela sikoyo vraiment eloko na okoloba kaka to se soutenir mutuellement tozala mpe na respect mutuel tozala te ke so tolieki na tonto irano toswani daye na bi omelaki fufu na ndako na biso nasomelaki yo te toyeba kose soutenir mpasi ya moningi ya mpasi nao ndenge tendresse abenge nga lobi ke mwana aza très malade aza na mwana malade donc déjà très bonne guérison na mwana biso awa aza malade place bozali nzambe akitisa mawa akitisa ngolu de façon ke ayoka bien mwana ya Mireille mama MK nzambe asali pe ngolu ayoka bien en tout cas on se tungisaki na 2025 te nga na oloba kaka on se tungisaki na 2025 chitre ayoka bien parce que moi naza témoignage donc
bana na biso nyonso na tiki wana maboko ya Nzambe abatela ba conflit na biso esuka entre biso sangsa bana te au nom de Jésus. Donc et ça bien ba abonné na biso au supportera biso bo tika système tolobaki awa yo memeli kuna ofandi sandi na lobby yo ninga na talité ayemba motango yo tana sima a regretter TikTok YouTube boyoko kuta biso toyamba pe bino to abatumo to ba rivalité lelo na saluer musala kitoko tonton chéri kazo sala c'est ça asa musala kitoko isepesanga makasi te osa il était dita sala te osa te te osa te oui ça c'est la té Laetitia mwamba so mwamba zali osa te asa poni dia sara na papier peint bango basalaka ya ba bourgeois osa te ayo pesa za kuta oyoka osiraka bakasandi yo ozalaka boye osati je suis brisé osati voilà donc kimi ezala na biso nyonso tozala bien totombola mosala chronique ya nyonso eza na chaîne YouTube na ye elalaki lamusa conseil gratuit tosala mosala. Merci beaucoup maman Sandy na bi conseil gratuit lamusa kolala te kolimba te maman ozalaka boye ni la vie de l'édite ni besoin de chance en rencontre le monsieur la tia la muka vraiment merci beaucoup tout le monde dit prochainement na éviter la mbote Jérôme na pese ba gros bisous Lisa Kinda ba gros bisous Glody Kimpese bon so ba moninga balandanga tina chaîne ba tonton Irano gros bisous suna nani Tekaela, nous avons un gros bisou, non, Beloti, oui, mozo, ba meilleur vena yo. Donc, batunian, so ba maman zozo na end meilleur vena yo pe. Mutu mo ebise. Ya milongo. Olimba. Ya mi alinge escroquer ngambongo. Oh. Misu makati yo. So misu makati te tonton Irano mo ete. Mami. Na Londres ya mami. So ya Jean-Claude était na secrétaire nenga zumbo wana te. Nous boy. Ngaya mami mbongo na nga. E uti na poche note poche ya Jean-Claude. Do balobi na ye zombongo pia sangi azumbo wana kesa musuki. Oh. Futi mo pepeye. Nabi oza woloko mungala o muluba nenga ya boye okobimisa. Asandi mbongo. Asandi go. On va te le gros bisous. On va donner un gros bisou na bino. Akoki te. Fais bakisi na ndambu likolo akoka te. Miss Lolo la pesa wa mbote beleni. Tika. Si si. Oh te bien on a aussi cette mission de vitesse. To si si. Tout à aborder ah mon ami tu as la hésité papa maman vois moi na pendant la vidéo pour ta émission ça famille bota bo bima bo sa émission kati Flat Hôtel Liseke, c'est la qualité.
Hotel, il sait que c'est la différence. Flat Hotel, il sait que c'est la supériorité.